le monde, comment tout s'engager dans ça à travers votre précise émission de VTP 643, on a proposé une information politique et pour le parlement, on a mis comment démocratique. Il s'agit bien de l'honorable Né Mwanantsemi, le président national de la République fédérale du Congo, a gagné la victime d'injustice dans la Mboka. Né Mwanantsemi a revendiqué kaka droit naïe 13 millions de dollars au WAPI. Droit naïe comme étant salaire naïe, en tant que député, depuis un certain temps, bloqué qui a été. Après cet exemple, il y a un monsieur, Azali Congolais, Azalaki Nakasa groupe, il y a Mai Mai, Bomaki Batuna Est Mboka Nabiso. Tant que se réconcilie dans le gouvernement, il y a un moment après ce deuxième exemple, il y a un Congolais, des souches aussi, un Congolais, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, Azaki na prison. Et pendant 10 ans, la Cour pénale internationale pour la Hollande, précisément la CPI en sigle, Nengeto Lobaka, Azaki pe sénateur, dans la zone de Mboka Naye, 10 ans après, Basal calcule à Mboka Naye Bafoutier. Mais na Kanaye, à outil exil, il y a 2 ans seulement, Mboka Naye Baboy Kofoutaye. A revendiqué le droit Naye et poser des problèmes. Les lois allaient victimes d'injustice, dans le moment où on a un loba, dans na Sakombi, la résidence Naye, au moment de la résidence Naye, on a été dans na Sakombi, et si Aza victime, il y a on dit qu'on perd plutôt 4 maquets, ça va garder les Koufi injustement pour Nanini parce que Bazalaki a une station de campagne, Bakende Koemba hymne Afrique. Hymne Afrique n'a été même composé à mais n'a eu kaka. Et pas un mon enseigne, à l'obité, na carte fond ya message wana à l'obité, les alliés conseillent à imiter na carte Afrique, africain de Afrique centrale, to lingana, to ça la imite tout ka oboma na poto to Afrique de l'Okende, liboso victime oyo, les communisme oyo amemi ya wana lelo, atangi 4 morts, na 12 blessés au ngai personnellement na moni, na kosala commentaire minte bolanda. Élément na proposé bino c'est parti. Yenge. Voilà, expliquez-moi nini eleki awa concrètement. Bon, eloko eleki awa izaboye. Grand maître azuba combattant atindi bango bakende koyemba hymne national de l'Afrique. Atindi bango na station ma campagne. Bakei bayembi bazongi. Mais ezalaki na programme ya bitumba te. Bakomi kuna bakombata bayembi basilisi. Tango babandi kozonga, la police abandi ko attaquer bango. Afongoli fait. Ndenge to saboye 4 personnes déjà bakoufi 12 personnes blessées. Ndenge to saboye to sana bango awa. Donc tozo senga na peuple congolais afongola misu nani wana atindi bango tozo tuna bango leta wana nani wana atindi bango batu bayiko bunda te afongola fe ya koboma batu na biso nani wana atindi bango bafongola fe baboma batu na biso. Tozo senga na opinion internationale soki alingaka biso ya solo ye aza pona ko intervenir batu nyonso aswa solution akangela biso batu wana batindi kofongola fe ya koboma batu na biso mukolo alelo makambo yango tozalaki nango. Voilà, nani sa oloba biso nde teuti kuna na situation ma campagne toyembi tokizitalaki na la police banda na Sakom tozokene na bango elongoti na situation ma campagne basi bankadre biso toke wana toyembi na malembe provocation te tosutuka bajipe bandi kokota tango baye bango babandi ba provocation biso tozi photo na biso to baluki to bandi ko ya to leki arrêt de bis babandi ko attaquer biso to avancer biso tozokipe bango tozoya na biso tozaka oyembaka ti balandi biso ti to komi awa na kati ya résidence na biso babandi pe ko take banda entrée ya 80 jours yango kanga na uchi na ngona kolobeli na website. Commentaire par rapport à Nyeso Ndengezo Leka en dehors ya Oba Mbuta Baltikolo. Oui, par rapport à Onyo Sozo Leka, on a évité ceux qui va comprendre pas comprendre la magamundengeni to ba continuer so comprendre magamundengeni. D'abord faut comprendre le message des anines. Nzembo tozoyemba ngote pona ko séparer Afrique. Tozoyemba ngote pona ko créer sécession Congo, il y a communauté Congo qui biso to comme indépendant. Mais tozoyemba ngo pona unité ya
l'union d'intimancy donc Afrique centrale même Afrique nyos donc ça nzembo moko donc bozwa yango bino bangala baluba baswahili bo meka mpe ko comprendre nango boko ya ko découvrir que eza nzembo moko bo ezo unir même ba rwandais tozala bo moko biso nyos ozala na mboka moko de la même occasion mais quand on pesa biso message les fonds ya nzembo na lobini maloba nzembo na ezani Afrique diampa dynastique Afrique ya sika nde ekotongama. Donc 12 pays d'Afrique et na place moko et tongama. Donc bamboka ngo tozotanga mboka ya Congo, Kwimba, Bonyoma, Katanga, Kivu, Kasai. Donc bamboka na nyosero tozotanga. Donc eza 12 mboka tozotanga. Donc ekozala na kati ya mboka moko. Ko to benga l'union d'intimancy. Yango soki balotangi ba Congolais to ba déplacer au grand maître Komaka pour découvrir que carte moka desina kana kati kuna donc ils ont réunir na ba Rwandais. Alors en quoi biso to ça fautif na mboko banani bazo wela intérêt ya mboka wo bango batozo ko beta biso masasi to biso batozo défendre unité nationale. Question si qu'on a ministre o ngana na monique résidence ané mon entier mais ali encerclé et pas à force de l'ordre donc commanda Ngouma Sakombi 80 jours donc vous allez vraiment encercler. Oui. Bino score réaction de bino parce que bango baza na intention ya ko attaquer. Oui. Bino réaction de bino eza ni na ministre osuki bakoti et pas na bino. En tout cas, eza principe il y a se défense donc légitime défense. Donc en cas d'attaque, to ko sala ka défense to défendre mon conception. Depuis to banda ba bitumba biso nan to attaquer na bisoté. C'est qui est vrai. Biso to banda bitumba te to attaquer. C'est seulement que to sala nini to zeli ordre ya mon condition ya lobi bo défendre, to se défendre. Mais ce qui a lobby to attaquer mon frère, wana entre parenthèses, yemo via lo bango déjà to zamba mystique nyos. Mais nana tinda biso na attaque parce que yebi souci moko zaka nango eza ko sangisa mboka na bomoko. To mona ka olenga ko ya tambola ka awa yaka so likamboza yemba omoni mokonzi asololi na yake tout ça bon. Lelo makila ya ba makesa etangi. 4 morts sur place d'une manière injuste et puis 12 blessés au ngana moni pe na filmé. Olenga ko yazali wapi? Est-ce que c'est aye? Est-ce que yokaki? Est-ce que azali informé? Bon, Aza déjà informé parce que tu as consigne que Azoya Azananzela, yende tozozela, to sepela ozala wana ozala témoin et rezokota au monaye. Ce qui vraiment roya, ça va. Ce qui roya te bon, biso tozozela o grand maître koloba. Parce que bozo mona ke to uti station ma campagne hors de tozo ki to kende ko yemba kaka. To yembi tozo ya kozonga bien qu'attaque mais tozo respecter o grand maître lobaki. To ko koma tina ndako na biso to vandi na biso. Awa susu batake mais to sali ka défense tozo ba blesser na biso to koti na kati. Donc eloko tozozela lui loba ya grand maître kaka. Ce qui a lobby to exécuter. Biso force na biso yangwana. Merci. Il y a une message na yo. Bon. Naye comme ko lobate mais ndenge ba chef ba lobby izandengwana. Mais maibaka Fumukimbangu yende leader ya Afrique ya Ronson. Merci mais on va protéger kaka. Yenge. Muta nazo senga pas peuple congolais tozo kamwa pona gouvernement est-ce qu'il y a solo gouvernement oyo ezo sala musala ya ko bomaka batu na mboka na pays est-ce que c'est vrai biso zaba vrai congolais ou biso zaba vrai congolais te tozo tuna nzambe akabola chaque batu na ba mboka na bango mais tozo kamwa nani toujours azo boma biso ba makesa etant que tozo ba ngolo mboka tozo na kati ya mboka na intention ya ko bunda te mais tozo na intention ya ko negoyamba parce que hymne national ya Afrique mobimba nzembo wana mais tozo kama eloko neza na kati masasi ba obi ou bien nini oyo zo bangisa bango na kati nzembo wana bazolanda bana mboka nako boma bango na minute oyo nde tozaboye tozana ba blessé tozana bandeko bakufi toyebi te soki nani oyo aza congolais na kati mboka na nani oyo aza étranger tolingi toyeba na kati gouvernement congolais bana mboka ya Congo bofonga la misu botala tozaba congolais d'origine mais tozokamwa soki mo paso boma biso ngonge koki ba congolais fonga la misu ko telema to kufa biso ni yenge na sepeli mingi kona na minute oyo weti mona ke ba usalo kia ba weti mona mio kumya beto mpa u baneti nkele myatia mkuza kutufuasa idina na mulo kula kiaki iba utoti vingila mulu sabala ya tuamvu tumula bena kumadimba manti nozebi ke Rwandais ou étranger muluba kakatuka deja kuba Congo mulumbu kia kiboto tivova bampangiza betu bo bameni sabuka mulumbu kia ki bakatuka boto tivova bwabu weti mona koku kwa mono
iba uba tombele koku kwa mono masasi mabudi di mukoku kwa mono idina na ndeti tomba ke babobe na kumadimba mantino zebi ken luba Rwanda unsumanga mafuta kuba Kongo kakatu kamulumbuki aki na lobi boye Congo au Congolais injustice oyo nyonso to oyo président Saliwa donc yebe président somona ke biso a traité biso na justice Kabila nous a traité de justice yebe so côté ils ont traité de justice et justice et ko cimenter unité ya Congo te le Congo biso to se détacher na Congo bango batira na RDC un point on va larguer les mystiques Voilà, ndeko mbote hein. Mbote baba. Yo zali nani kasi? Ngai nazali peuple congolais mais malgré tout nazali na partenaire papa na mwana semi. Oza pe wakesa? Tena wakesa tena na simple kaka civil mais na partenaire papa na ngai mwana semi na lela eka makasi na ono sala biso na kala. Voilà, message nous ani. Message na ngai evestinga ka pasi pona moni bato tozaka na bango po ba bimisela biso l'hymne national la biso ya Afrique. Et esenga biso so ba africain ba Afrique noire surtout ba Afrique noire na beta seke. Fallait biso so toye bango mais bango ba limité biso toye bango encore bango ba bimi pona sako mi ba miti na station po ba ba ye mara l'hymne national et même bango pour les locaux 4 personnes ba kufi au mononga na moni et ça ninga pas c'est en tant que peuple congolais et puis partenaire ya mona semi ngala ba na ngana Félix pour mambo ça les a bien que vaut mieux Kabila kudu ata Félix la place na ngai mais Félix na posa na mona ti boka ngelo na bien bon mona ngam na lobi yango wa posa na nga aluka ngai pa mona semi ngala pi mona mwa semi to na kanna boto ni ngo te 4 personnes ba kufa ka boye dans les pas maral ko to ye mali national to se pene loko tata ba peuple ya congolais tata ba peuple mwana semi to linye loko te to boyi makamwa to boyi Félix il fallait ça ni faire kende o da mbona ete ya mi balé pesa le kambwa
Félix azosimba bia lisoko mpona nini fa kende o ngai papi ma ki quit na kole okapi papa kiseke nzela yakende biso toka beza papa nani papa Malantem yaumela soka meki topa bango ngai na maki quit epi nasengi moko nga na mwana bakongo epi nasengi moko elo nasengi kabalakisa bisoka maladi wana ndenge baotraite yango tomona nga nde na France baomona biso mpe tomona oaposo maladi yana eza te ndanga ndongo badebe tokufa te bandaka tobanda otalanga eza te tolini yango te toboyi balakisa biso makasi nga nde naoloba bamona ngai naaposa bamona nga nde naoloba teke peuple congolais ngai nga bakisika oaloba te o baosala babulelika lokaka bango nde bakoki po biso toana temps ya kolia ya kovivre mambo ebelebele mambo eleka o bokokangela bato bamai régie des eaux mosala moko eza te mambo ebelebelebelebele 4 jours bato babima te c'est une importance biso ti toza na nsima papa biso mwana ntie mifumu donc toza na nsima na biloko ezomata mpona nini biloko ezomata mpona dole ezomata libola mama na yo Félix libola kabila papa Kimbang bakuta basolola napesi mboti mpa baya na ngai baza kate Congo bamosi otakiteki Félix yo il faut kendela otikala au pouvoir akende nakaluka maya pompe bima lisu te pour ezalaka te akende tika mokonzi aloba tocomprendre te mwana nsemi nde biso lobi ayendaka président mais tomoni kaka bato moko boye naye na ntongo bandi opesa balwenge bandi obeta masasi mais biso tokakotukomoni bato mwana nsemi babango nde bayebani bango kobeta masasi bandi kobeta bato belebamuta moto gazo swinga na tema ya miso na mwana kini naza kinwa yango tolobi opesa lwenge tokokende wana ndinga malembe po soki baopesa lwenge mabe kozala mabe makasi donc fo sola biso bana quartier Congo po biso bana quartier na papa biso mwana semi to après to lo bango biso bana quartier ko na ngalema to après po na mwana semi o no so ba luka to après to bunda parce que bango ba moni sonde to bunda ba moni sonde to teni na ba biso mimuta moto moko babomi mutu moko ya moto na sakombi kana wapo ya direction sakombi babomi muta moto basoda est-ce que police yaza pona batela civil be pona boma civil nakanisi bolandi bino moko bomoni bablesse bomoni bamort boboki mpe réaction bamakesa ndenge bazokodéplore injustice bakongo basala nini tozalaki na rwandais na sommet ya l'état tozwi muluba bien qu'il ayaki illégalement aza illégitime mais du moins c'est un fils du pays mais qu'est-ce qui fait que à se conformer la logique ya bapaya o bazokotravailler na défaveur plutôt ya bana mboka nde mwana semi mai miso ebimi esalinga mpasi makasi azokontinue korekite mais eloko moko asepelisi epani alobi ke non naboyi kokonte banombre ya baorphelin to banombre ya baveve na kati ya mboka Congo démocratique atake un leader ya mboka oyo nazokoobserve epuis nazotala réaction ya opinion nationale internationale soki boréagir te nazali mobali naboyi kosala commentaire mingi bino moko bomoni image ezali image témoin ezali télévision to bato ezali radio te bomoni bamakesa balobi bomoni baka bablesse bomoni même babibembe oyo batikeli biso boyoki mpe réaction moko nde mwana simi merci na bino nyonso mpona fidélité bino na chaîne na biso au revoir.